Mbote na baladjinio surtout ya Adassa Timo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakouk. Oye, les Adassa Chou de mon cœur. Oye, est-ce que vous êtes là présents, les Abakouk, les Adassa Chou? Le loto yeli binosi la bisa lubekam, la maman des Abakouk, mon konzi ya YouTube, atika ba théâtre na défaut. Alors, bota la silabisa lubino moko bomo na silandenge azo sepela na anniversaire yale kinaye donc ezala kinde ya koyi ntamakasi bomo na silabisa londenge na libota na eba lingaka mingi azo bina ya kosakana te donc totikela bino temps bo consommer bota la silabisa londenge azo bina elongo na libota na ya en tout cas feti wana elekaki kitoko makasi toye koyebisa babakuko ke regret ezobanda. Regret ezobanda bota la film na biso bo consommer ango donc lundi tokozala décide biso nyonso tango toyebi ke Omar Kabongo azali sila bisalu ye moko azali donc ekoyinda tomoni ke présence ya Mimi Kabea excusez-moi na kati wana bozoma na mama sila ye moko azobina bosote bapite
Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse. Yaya, comme c'est un message au pardon qu'on les bangate. Yebisa bango boye. Bazalate. Toko vivre. Yaya, comme c'est un message au pardon qu'on les bangate. Yebisa bango boye. Bazalate. Toko vivre. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse.